Faute kozala ya nani Jaco Mudingai vitesse. Faute kozala ya FCC. Ah? Boyoki? Faute kozala ya FCC. Ezala qui secret. Lelo est comme secret de polichinelle. Donc ezali sous secret te. Babandi kolela invitation. Mokonza bengi sabango. Babengi sabango to babengi sabango te. Tokotala consultation et bandaki. Toke na sommaire tope ba mama ya likambo na émission ya lelo. Toza kolobela présence ya Jean-Marc Kabound à Kabound na kati ya consultation et sali bajalou mutema pasi na Peter Kazadi. Toza kolobela comportement. Je ne sais pas ce que qui va conseiller ou banani tout près il y a Dirkab AI, directeur, il y a cabinet AI, il y a chef de l'État et Berand. Tu dois avoir une vidéo pour appuyer les solos. Willy Mishiki Oya Lobaki Tshisekedi nenga ke poto kozonga te. Donc Willy Mishiki a lobby makambu oyo bokoyoka na émission lelo. Non ça la émission oyo sous le soleil. Mina sali yango pona intérêt général pour bo sepela. Ce qui mo yeleki est déranger binote na kolongo la kazaka. Solo ya remaniement et bimi solo ya remaniement. Ngambo na sala na ministère mais to komo yoka solo ya musala esili. Vérité yango wana. Atindi batu, atindi batu. Atindi batu. Banani 3 personnes bamoni bango na 23h. Baye ko luka papa te, baye ko luka mama. Mama Denise Nyakeru Tshisekedi. Banani ti 23h. Bogoye bana émission lelo. Et à la fin toko beta li solo after rencontre Chinarambo na ba député. Il semble que après ba député alinga bengi sa ba généraux très sensible. Toko beta li solo. Et monsieur Bandi. Excusez-moi. Bienvenue à tout le monde. Tindika Tindika Yalelo. Welcome. Bienvenue. Boye Malamu. Louisa Kiambote. Na Tindika Tindika TV. Avec lui-même, Molobelia, grand prêtre Fachi Béton. Docteur Tshisekedi Chilombo. On va consultation. Papa Noah. Noé. Alors qu'on a annoncé que Mvula eko beta. Banda ko zinda. Mais oya ko kota na masuwa ya Papa Noé te Tshisekedi. Papa Noé a ko tuna bino boyoka ki molobeli nanga to boyoka ki te. Lelo ko chaba commentaire mingi te parce que tu as l'information belé. Tu peux s'attendre à l'information que des commentaires. Bon souffrir. Tu vas dire ko recadrer muke Olengankoi. Olengankoi ayaki na consultation. Et après, je vais un micro à lobby biloba loba. Pour il faut que nous consultions Kabila. Voilà des politiciens congolais. Biki Mukuse, Maël pe Azaranangote. Pourquoi ça Maël était? Vous savez, histoire de Mukuse Mikolo. Vous savez quoi? Tangu rassemblement et Panzani tangu ba débauché Chibala na FCC
balongo na rassemblement limité baye ko sala rassemblement Kasavubu avec des Kiakwama consorts Olengankoi nakati Roger Lumbala nakati Kope ezalaki lokola Chibala abimi premier ministre faut a récompenser ndeko na ye master na ye Olengankoi Chibala beta ye kindobika bomona ke bimla na sensa donc tout le monde construit moi avant moi les solo yé ba pese moi promesse que vous allez ministre de la justice vous allez ministre des affaires étrangères andimi ko sacrifier Tshisekedi andimi ko trahir UDPS yé wana bakay na rassemblement Kasavubu déclaration et salamaka dans lopango na ye j'étais là nazana ba image so botali tindika ya kala bobetika ka rassemblement et panzani bokomona ba image wana azalaka na esengo makasi ayebeka ke no Chibala premier ministre yé a se retrouver où est-ce que nous en sommes et lelo bon na ba propos na yetra beko pas trop de commentaires sur lui pour comprendre le niveau donc on comprendre le côté donc azola ndaka mu pepeke boya ke simbite azongi akebo simbite akele kwa Kabila nowa et ça doit pesa ba annonce na ye c'est ça wala ko na mona musale sala kate pas trop des informations sur lui toleki na biso bo comprendre bo kipete présence ya Augustin Kabuya Jean-Marc Kabound na Peter Kazadi et to swabatu kuna ezali présidence de la République président de la République azana bakola et boso babona kinga bongo bolobani que tout le monde petit wana ya tindika akane ko sala nini. Nous sommes des collaborateurs du chef de l'État. Chef de l'État dans ma collaborateur naye obazali officiel na obazali privé pour ne pas dire officieuse. Donc privé. Les chefs de l'État peuvent collaborer avec qui que ce soit selon ba intérêt naye, selon ba besoin naye. Et selon ba valeur ya batuana, selon misala obasala ka ponaye et puis pona mboka. Donc beaucoup de batailles nos chefs d'État avaient organisé consultation. Faut mon fulano kinga na koza kinga na koza raté non. Et batozo le bango banani batu ya FCC et j'ai compris. Et donc ba propos jadis il y a UDPS bakabu il y a les autres. Botala ndenge makambo échangeaka lelo FCC ba comme opposition ba comme critiquer événement ya munene ya chef de l'État. Merci Seigneur makambo échangeaka nandimaka pété un jour et kokoma boye. Mais c'est comme Iboye. Et si le train est en marche, Fati Diamant, Fati Béton, Nanandimaki. Donc, Kabouya na Kaboun, Bazaba collaborateur et chef de l'État direct. Bazalaki wana pe bako zalaka pe bazalaka. Boyo kalisolo oyo. Ils ont information on a place pour comprendre. Vous savez quoi? Après rencontre, il y a des députés partant. On a bien, des députés partant. Au Bakane na ferme. Na forêt de Mayombe. Balongwa déjà partant. Mais Bakane ki ka po ki soki JP ezali na mbongo. Les politiciens attendent na mbongo te. Nde Bakane ki. Nous avons prouvé que Bassi Balongwa. 280 députés. Bassi va changer face. Nous avons expliqué qui a dit ça. Après la rencontre, il semble, je précise, je souligne, il semble que Chine Rambo ya Chine a bengisi ba généraux. Bakutana quelque part. Et yokani ce que ba généraux nini bako kende na invitation ya président Alongwa oyo azali lisusu commandant suprême ya forces armées congolaises T FARDC en sigle.
général ni na kolongola makolo na ye ake na réunion na Chinarambo. Général wana le même jour où est okende akozala interpellé par longolien na armée congolaise. Ça c'est la haute trahison. Et puis aza na droit selon la constitution il y a quoi inviter ba généraux na qualité nini. Il y a sénateur total, mais c'est une information dans quelque part. Boye baki wazolo bazali molobeli ya mokonza mboka. Total et koleka ndenge nini. So boka invitation ne pesa boyoki sango. Boye baki na sina lobaki yango déjà. Mais total général nini na kolata nzakomba ya l'état. Oyo a prêté serment sous les drapeaux du Congo malgré tout qui va infiltrer bazali. Azui makolo piatala na ba garde du corps ba ke kosola na Chinarambo pe azongi ndaku lobi azongi na camp na lobi déjà na lobaki makambo elekaki ya ba port botala bato ne ba gérer biso ba port ya l'état esika bato bazako ya bazako dédouaner biloko na bango bazo futa ba taxe ba impôt mbongo na kotambola matadi etalaki ba serre na biso bazolongwa Kisasa. Avec beaucoup de respect que je voudrais ba maman na biso bo comprendre kaka mais dans ba serre na biso ba sala ka misala na bango ba ke na rapé matadi ba ke cop bo comprendre bazolo ngwa Kisasa bazo ke ne cop na matadi pour kuna mindele ba yaka ba expatrié ba yaka cop dollar zo tambo na matadi ba serre ba lo ba ke non toye na paiement lo pas en place bo na uti cop na matadi ba ke na susu te boulot wana tika ya ba na matadi bango moko o ba pesa pe cri tout la du koulou tala. Tout la du koulou tala. C'est-à-dire avant tchalikolo au mitala. C'est relativement avec les maladies sexuellement transmissibles. Mais ba sere ba ki ba tela boy bala atia ambi ya sepso. Ake cop na matadi na port bala ka suste. Matadi ekweya basali ba port privé. Rambo ya Chine na ba ledi ya consort. Donc mbongo ezwami ekei matadi nzala tani bajira kamboka boy lelo bana onatra balobi le jeudi oyo marche ya kafu pona bazo senga na mokonza mboka vraiment mettre en œuvre parce que bazo perdre ba navire ezo yaka na port privé l'état zo mbongo te bana onatra bakomi na nzala bakondi basi bakima bata onatra. Na makambo nyonso bozomona oyo tokomi boye lelo na bi faute c'est kozala na la faute na bango. Pourquoi botani ba gérer mboka bazako humilier chef de l'état nommé mutu ministre ya portefeuille ya Kima Musala akangi bureau pour ba exécuter ordonnance sur la terre mokonza mboka. Chef de l'état signé boye oh faut chef nani premier ministre a contresigné et recote en vigueur. Mais et pourtant, le Premier ministre peut contresigner, même après. Même à Kamouché, parce que le chef de l'État a décidé de signer. C'est lui qui dirige ce pays. Oh, le Kola Ilukamba a contresigné, donc Nzimoka. Maintenant, le chef de l'État a prouvé Moutouté, mais a démontré l'attribution qu'il est réellement le chef de l'État. Il décide en tant que tel. Alors, faut que ça y en ait. Faut que ça y en ait. Bah comment c'est une invitation. Chers internautes, Moïse Katumbi est attendu à Kinshasa ce vendredi. Azoya consultation babambi e kombo na bio bloko ekufa wana e enterré o tobenga kalamuka. Babambi e kombo pesi kombo et pas à Moïse. Bapesi kombo traître. Il a trahi qui? Et ça là qui cop babaloki qui Félix na Genève, cop et Simbate. Ils ont fabriqué un monstre, oh le monstre comme incontrôlable. Frère Martin. On t'a mis ça mbongo na Moïse. Moïse a montré que cop c'est koufi, la qui politique babeti cop boy koufi. A reculer a montré que man izo chola pas fachi. Alors bien il y a consultation. Bo benga traité. Azoya vendredi. Côté kuna frère Martin, Mbadi mama,
Hier moko na betla le solo ayaki déjà na oya bango ba ebiti. Avant consultation. Il est prêt. Mais bazo bende kuzu na veste kuna les siens. Ko kendete, ko sopayo, ko kendete. Yes ayaki déjà. Ce qui boye ebiti ayaki déjà. Ce que bazo ko benda ye, ba bengi Moïse très très ye na petit ko bengi skona. Bon ce que ta ko mona ye. Moi à mon avis, aya na ye petit. Pourquoi ayate? Parce que démocratie ko kufa. Malgré facha na pouvoir na ngai opposition ko zalati. Mais quand même, tu respectes la démocratie, il faut quand même opposition. Mokata et Tengama et Zalakaka. Ayate a continué l'opposition. Mais a résisté, n'est-ce que tu sais résister qui est? Tu sais que tu as battu mongo bato chaye poa. Yé mutacha kaye poa Moïse ça y est. Nous sommes na lobby na ko konda lisusu ezala passe. Willy Mishiki ya lobby nini? Bibishi Mwika. Yoka makamu Mishiki alobi. Bibishi Mwika. Mwika Bibishi. Mwasi kitoko na elongia Fati Beton. Omoni Beton, omoni Bibishi. Omoni Bibishi, omoni Beton. Mwika. Parce que c'est la famille. Voilà. Clin d'œil, Bibishi Mwika. Willy Mishiki alobi nini? À lobby, plus de 280 députés à FCC basi ba katsingam ba kepa Fati Beton. Ngaite. Mishiki, oyo alobaki ke Tshisekedi nenga kebo ya kozonga te. Ye. Lelo lobby plus de 280. Donc c'est-à-dire la prophète alba masolo hein. Alobaki Tshisekedi kozonga te effectivement Tshisekedi azonga te. Ayaki ebembe. Mais à l'objet de sous plus de 280 députés, basi ba longwa FCC, basi ba côté pas Fati Beton. Qui dit mieux? Et puis Willy Mishiki à l'objet nasi na longo kutu lamuka ngona kenegi na lamuka na parce que Willy Mishiki balaka loka ba Vitali Kamere. Pour Kamere la maman na opportuniste. Alors Ruberwa. Ruberwa ngako yoka réunion. Donc ata réunion na 4 heures ata wapi. Donc 4 heures moins il est là. Akoli nga réunion moko likaiti. Pour na suka babika non. Bako sangana gouvernement ko bimanga so na zate moyena na côté la banyamulenge zate banya Rwanda. Chaque jour donc atala kama toyibo. Hop, asa déjà voilà. Kombo butali bosoye. Tu éviter consultation à Rosala. Na éviter. Willy Mishiki alobi boy. Basali émission na Karine Ville hein. À lobby 280 députés basi batengami ata bakene kuna kozwa bambongo na ba jeep basi batengami 1 2 Mishiki lobby ye assez à côté na ye pa ya Bahati Lukwebo. Pourquoi lobby mais pas Bahati Lukwebo Bahati Lukwebo dans majorité na parlement wana parce qu'il faut pas identifier ba vrai parlementaire. Faut pas identifier ba nani bazali majorité na parlement wana. Po oya ko nommé wana yangoti. Yango Willy Mishiki alobi na mikendeli nanga po na yebiki mai do chola kuna ngana za politicien na mbisi na ko landesika mai za ko chola. Alobi ne puelele. Makama constance ezate. Eza makama intérêt. To si to moni makamida pa Félix Tshisekedi Tshilombo Beton Diamant Miba na kenanga. Ndenge zabu na kepa Lukwebo mutako bimisa premier ministre na keya taba ko changa sentinelle menaza kaka. Mishiki alobi vérité mutu na bango o na ba Tshisekedi ko yate ye mutu alobi ndenge wana. Est-ce que ça sera la même chose ou pas? Question marque. Qui vivra verra. Ba conseiller ya mokonzi ya mboka Nzambe na ngai. Ba toyo balali singa ite. Je ne sais pas ce que ba conseiller. Ma solo nini wana oyo bosi se ko sola te na bureau. Ba fandisi bino wana bosi boyebi ke mokonzi ya mboka bientôt azokota. Bosi ma solo ba chéri, ma solo ba ya ba ngulu. Ya kimwenza botikili kuna. Vous savez, mon chef de l'État yamba kingai.
Nazaki na nga bien. Après nayoki kosu moko lebeli ngabi nzambe o satana kaka. Nabi oyo satana parce que on a coronavirus ezoyinda. Na psuka boki na kosola ba ko chef na litoyi ke mwana ngo azoyawa azo kosola na rate ko yamba facha yamba ngai. Na sibilo ndenge na kanga kosu donc soka na ba donc na sala tout kosu wana sala te. Facha yamba nga. Batuni moko melanine na lobi mai belinga mai po nemke sucre ko sala moi na mela mai po sala sanga mai a pioté mai a moto parce que nous avons préparé rencontre na roi na les petits frères de Jésus-Christ bino ba fande si bino wana mokonza mboka linga ba na consulter bato bino bozana na moi carnet moi nini ko noter mokonza koti bozo yeba teke mokonza koti donc ils ont le la base sur la mobile ya roya bazui batie huile muke molili baki ko luka pétrole mokonza ye nde bazala po langa balongwe bako za sous premier chef de l'état baza distrait bako la chef de l'état mabe bango bazo tala boye bozo ki bango wapi bato ya modèle wana so ki na ki bato ya FCC nzambe na ngande héros mais heureusement, il paraît, Bata François Béa, il paraît. Il y a un banque. Après, c'est Marthe raison. Il paraît. Donc, mon condition quota, bango c'est donc. Bonsoir la nini. Mon condition koti, bango distrait. Aleki bango boye. Oh, muswa fana cheli kolo boye. On y est na bureau père na ye. Mokonzi aleki akeko fanda faut pas beta bango boye na mukongo bot d'ailleurs ko ngolo batroté hein avec la complicité des JP Ibandulula caméraman international il est attendu à Mbujimayi Kolo Kimbiolongo lenga Tindika ba fo conseiller wana di. Est-ce que bomoni to bandela image Aimé Kasaka bandela image voilà bomoni botala sikoyo deuxième réaction mokonzi mboka azako solola na papa épiscope ya kala Monsengo oleba la attentif bazo style ba ko noter ba point bomona eberande hein coup de chapeau ozo mérité ko la pembeni ya mokonzi mboka d'ailleurs kutu ki a iwana ngana zo mona ngote nazo mona mbala moko ki oza déjà au remplaçant valablement Kamere parce que la Kamere discours le chef de l'état non bimité non a lobité na ba réseaux sociaux ba lettre réunion sociaux bima alors ça musa bien ti mais Berand ozo mérité botala sikoyo chef de l'état azo prendre langue azako discourir azo partager azako solola na papa épiscope ya kala botala sous réaction ya ba conseiller wana Kasaka Aimé avec Ibandulula Kolo Kimbiolongo mwana ya chango botidi gasu ba conseiller wana bomoni nasi na lobi trop na bango
Pour n'angam fumadi tunga fachi béton, bakene retraite, batapi minene trop, bakoma lwa anga. Musale si là, bakonda, bakoma condensateur, anaconda, logo langai. Namoni batu ya lamuka, malgré c'est déjà mort et enterré. Bamusu bata ba revenant, bakundi bango bato lamuka. Revenant moko commis. Chef de l'État, c'est 404 bus. Et il y a 110. Tout ça pourquoi comme ça la campagne à l'Okuta. Chaque bus est 440 ou 404. C'est pas qu'on a bis. On a fait chaque matin la Transco. Il y a Transco, il y a bien, il y a propre. Mercedes en plus. Il y a un Batulanga bakeneki kuna bata présidence, la presse présidentielle. Baki sala ba image, mais moko azu image na téléphone, atinde linga pour atinde la bino. Botala ba bis depuis Boma, oh ezako ya c'est 400 botanga soko ko la 111, ndenge bango ba lobby, na soko ko la 404. Botala bino moko. Et si je parle le même langage avec celui qu'on appelle Marquis Ibandou Lula. Bon. Nous sommes dans port à Boma, tout ça. Nous voir le Transco que le chef de l'État a assommé le peuple congolais. Il y a un mot, ça commentaire, la Transco, ça l'effort, on a filmé il y a la manifestation, il y a tout ça à mon côté qu'on a récupéré la Transco. La Transco, on peut tourner de l'autre côté. Voilà, musique, tout le monde on peut côté. Je suis en haut. En faisant un port, et ben de l'ango, et ben dit ah ouais. Ben, les Transco sont là. Et ben dire le président de la République, chef de l'État, je crois que c'est 900 Transco. Il y a juste de l'eau, il y a 100 et quelques alliés. Autant il y a l'eau tout c'est là, toutefois, on va aller suivre ça, une manifestation avec l'église. Voilà, en gros, ça veut dire, on se voit en gros, et en gros, au route, on a zan de ma tête. Configuration. Ok, c'est bon, on les canons à tirer en sous car on est transport. Il y a un il y a Sika. Attends, mon compte de Sombi. Il y a mon Akiti dans la on a ma tête, ça dans ma tête. Akiti. On peut pas dire qu'on a un kuna. Parce que de l'autre côté peut continuer, hein, les bandits. En fait, je ne sais pas comment faire. Imaginez là, tout ce zone boué, les bandits sous Kunda. Ça fait 4 les bandits. D'abord. Dans la recherche du bien-être économique et social des Congolais. Nous exhortons la population et le personnel de la société Transco de faire l'usage de ces bus
avec un sens de responsabilité citoyenne. Que Dieu bénisse les Congo forts, unis et prospères. Je vous remercie. Etienne Longondolo Malabakos est très attendu. Très attendu. Na Bouende. Bana Bouende Bobongama, c'est pour le 9. Le 9 Oyo. Longondolo Malabakos Mona Ekanga. Autorité morale à Iso Chouapa. Engambe Mobali. Munganga ya solo. Mwana ya États-Unis. Azo Kitakuna pour la Marametali. Suivi. Ya riposte contre Ebola. Mais na yebi en tant qu'homme politique. Ako kota. Ako sola penabino. Depuis que comme peut ya fache ko mata na Bwende. Comme peut ya IDP c'est ko mata na Bwende. Bobonga male 9 oyo boya na aéroport. Na Mandalala. Na Bataba. Na Bambisi. Boya ko yamba. Mwana mboka Etienne Longondo l'homme à la Bakos. Chers internautes, bomoni babis. Na epsaki bino na sommaire ya émission yoke. Batindi batumi sa tubakutana maman Denise. Vraiment la queue entre les pattes. Donc, il y a Boye Penza. Bayeko Luka Maman Denise. Banani. Dada. Ake. Dada. Aye. Dada. Nampimpa. 23h. Nani Lissus. Mugaruga. Mugaru Teo Bamoni bango kuna Mutu asuka azalaka ambassadeur Iza pasi hein Oyo esika yambaka bango kuna na Kisantu Esika abengisaki batu a reporter yemoko Boyo kiangoti Fallait week-end o eleki bakuta na kuna iska bampunda bazalaka Mbuta Antoine ba reporter yango pourquoi ba reporter Kizeiko na ebiti nous sei je ne sais pas ba reporter yango na date ultérieure. Chers internautes, Batoumi Satouana. Bakepa Maman Denise. Il paraît donc avec Pléré Jacques. Donc Pléré Jacques Pléré Jacques. Oui, ça papa ça la biso boyete. C'est que tu souka wapi vraiment. Maman yebisa papa, maman yebisa papa. Atika bisote. Toko souka wapi. Boliki boy humilier biso vraiment. Biso vous allez prendre pouvoir pacifique boye. Papa zalaki pena minduki akobeta masasi mboka bouger mais papa atiki ebonga tika te poani mboka na ye yokela biso mo yebisa papa ameka ko revoir abosa na nyonso aza papa na biso nyonso abosa na nyonso forte kozala ya nani cher internaute botani makambo ebaluka kana monde nani andimaki ezopesa ngana posa kolela na longoli kazaka 35 degrés na ozaka Jacob Mudinga ya tinda ta kaja secret to maintenant JP Ibanolula kala to transpirer na salle émission ka pour na bino il fait très chaud mais nous sommes africains to mesana déjà voilà chers internautes ma solo nazalaki na bino nazalaki na ngona solo na bino lelo yango wana soki na lobi bingi bolimbisa parce que l'objet de l'émission te na sangisi ba info ya lobby na ba info ya lelo to commenter muke po eza mulai zaki mingi servir na ba information moins de commentaires Inch'Allah merci na Jacob Mudingai bozong selangai vitesse na kosenga pe merci to na koloba merci na maman Jenny Naya Kayembe Baratakate. Nakosenga merci na Angèle Mpumbu Angèle bana États-Unis ba futur député ba Libaya. Nakoloba merci na fan club nanga mutu moko selinga fan club na Kimbangu. Excusez-moi. Na Kimbangu. Donc hier à somme ba crédit
à partager connexion na bana tout ya quartier na ye ba côté tindika ba hôtel tindika. Merci. Tokene ko inaugurer fan club wana ba côté na bilili nego sala. Et puis côté na kitaka boyebi ke ratakate ba DJ bayaka ba to ba melaka ba babinaka et ozalaka ndengwana. Merci na moi c'est kitoko Mwika bibish omoni fachi omoni bibish omoni fachi bilongi na bango et kokana. Et monsieur Sili tokutani très prochainement avec le nouveau numéro de Tindika Télévision. Merci na régie finale zaki Mike Luzoladio. Merci na JP Ibandulula ki mbiolongo lenga na caméra. Merci na montage ezalaki Aimé Kasakalogie futur marié. Et monsieur Sili, au revoir.